vraiment merci les sous na mutu tout oyo otalanga oyo azwi libako otalanga vraiment azala branché atalaka pa continuer kotala toujours Congo Direct TV lelo vraiment na yambi bino Izipa na bato bayebi ye asala parcours na ye esika to redécouvrir yango lelo menga na yebi na maison mère nde monde ko expliquer lelo ko kala dans sûr que on est vraiment kala lelo to yeba yebi que donc va commenter votre émission on va attendre sur nous plus tard pour nous poser la question à Bino et na saluer invité na merci nous attendons yo to yedala ba transport passe bibi ka kinde ezalaka ndenge ni na santé ndenge ouais santé ça va bien voilà vraiment Tebi Izipa ara na komba TV5 bongo ouais Général TV5 Général TV5 après comment Izipa et comment na bongo ndeni comment la maison même banda kala loko tanga na Izipa bien oka Izipa te bon en fait ngana tanga na Izipa naza diplômé à université donc na tanga na Izipa mais bando be nga Izipa te parce que nga zo tanga na Izipa ba be nga Izipa muto apesa nga komba Izipa eza le roi de la forêt donc le phénomène Moirason mais Big Boss na PC bambo de place azali na maman CDJ mampata et puis exaucé Gladi ba petit tout voilà mais nga naza Général TV5 parce que nga na bandi musique moi kala bandi musique moi kala bon moi na et après na ba école ne ka ezalaka na chorale tinet bandaka na ba chorale ndoko ye na bana na chorale te mais papa na ngana azaki président ya chorale azalaka ti lelo président ya chorale moko ya CAC hein ne tout ba missionnaire quoi missionnaire tout benga bango donc na Matadi aza président ya chorale moko et bato bana koyembaka répétition ya chorale on bando salima pa na biso ba oyembe pa na biso ngana azaka wana te ngana ndo kaka mais na oyemba te mais nazo yemba te mais ce que tant azai mwana muke na ndolinga nde ko banzemba wenge mingi tant azai mwana muke donc so batenga kala ibungi ata na bana ekolia fona tika donc nazaki bongo alors problème nanga nazaki nango tant na bandi musique na Matadi pe kaka na école la journée culturelle après wana na koya Kinshasa to yekin et na kotanga université na kota na Izipa na Izipa nde place banda obenga nga Général TV5 parce que nazaki likolo ya ba chanteur tout donc TV5 ya ki abanzembu nde ya koyemba nde général mais général wana muto apesa nga komba TV5 eza vie na ngai Eric Lapape azara so ate azara na États-Unis azana na New York si je me trompe pas PCF bambote Eric Lapape actualité place azali ba maître Murphy le TT na biso bambote belé donc yem tapesa nga combat TV5 mais général wana ba masaka bango moko donc ça dit pour nga zaki nga moko so na télémélico na okumbela so to yemba ker na okumbela mo na ocha boy kande to zo yemba wana ke yo kita yo mata yo sala boy voilà basine kaka nga pe na oyemba na bango mais na osala na basine siko ba pesa combat ba yo za général sans yo pe na mbele ker o mbele tam so concert o to ko kiango te yo pe na général ndesiko ba bango be nga général wana tant nga pe na ozo kombo ni sala nga tellement plaisir na comme so ko exploiter ngo na kati ya institut donc wana so ki ba masa na nga tu ya Izipa ba masa mai bana mai msupi batikala kuna ba osala ba continuer na orchestre na biso wana ya Izipa makwandungu hein tant na obeta wana après wana nde siko na yo ya maison mère donc tambola na place msusi tongolo kana Izipa ka na makwandungu kaka ya kayamba voilà tant wana président na nga leader donc tant na longwe wana mbala moko pourtant na 6 classe né na longwe wana na bité fona tikala pe ba petit mzubaya ba renier ngana yaka na nga mo pe na kenda na nga so na besoin répéter na bango pe na kenda na nga na vandi pe bon neti dernièrement awa na souhaiter ba joyeux anniversaire na bébé na biso Marquis Ekanda futur boss yé pe naza boss bon anniversaire donc
Marquis Sekanda anniversaire na utoleka kala mingi te nazaki pe wana nasala ki pe bango plaisir donc nasala pe bango plaisir voilà na orchestre Makpandu tozaki wana bana na moni su bana mai na nga kala et ça là un plaisir donc bango bazo continuer idéologie prof Kikwati batutu wana Kikwati ayo bon mona izipa nga tona longo ifasik na sali 3 ans en 2006 na ke izipa en 2009 ti 2012 ah bon donc biso tu bana ya pe na Shaumba biso tu venga pe na ina Shaumba après te oyana Kikwati donc biso tu bana PDG Martin Kanda les big boss ya Mama Rifine Luyeye ba Douce Kanda na pisa bambote belé place Bazali donc après on a na maison mère ngata on a pe maison mère na yaka na idéologie ka ya Izipa on a na idéologie ya Izipa ki na uti Izipa comme étudiant de la forêt ce que tu as tali nga na défendre cause habité yo il faut na baptiser ka kombo na faut tika na kombo wana na tika la pe na kombo Izipa ti lelo voilà kokota na maison mère difficulté nous aki nango banga kité orchestre monene te o mesana ba na foule ya les rois de la forêt te ce comment sonye za kité mo frustré kokota ba grand artiste otala na TV banga kité oui c'est vrai ko banga ezalaki ko banga ezalaki po ndeko tolo bati donc ko otala bato otala na TV ko banga bine ezalaki mais sauf que musala pe ezalaki pozo tala ke ozo banga mais boulot oyo lingezaka yango wana ozo comprendre po moni oko kenete osala neti to baba joueur outi tant mususu vita ozo banga okende Barça ozo comprendre ozo banga ah so na ke kuna esimba te mobeta bale osani o affronter ngo c'est vrai que banga ezalaki mais bon na vandaka boy na mona na information comment on a journal comment émission Caribou Variété masa nanga nani Pi Roger mwana mboka leki na TV azolo bakeno bazo recruter ba musicien bon avant na ka bonabi ah mais nga pe na ibo yembati na imba bien na zaradia général awa na Izipa rien n'empêche que na ki pe kuna na sala makambo ngo ka na sala ra ba ah est-ce que mo ka pembe na nga mta puyanga ah mais yo na niveau na yo o banga ni yo na niveau no ngozana oyemba na maison mère c'est vrai ah tamsunga na mieba te tena kenda pe na somba fiche na nga na mona Olivier na mona Igo Sente à l'époque bango nemtu bazaka ba responsable ya blo ya na service accueil pour na accueillir ba musicien et voilà na somba pe fiche na nga après wana ba lexanga na test kakol kuta tunanga mais on a est-ce que okoka il y a qui na podium te za qui na scène no avant biso totala yo bon en fait na podium ezaki na podium te test na nga ya liboso premièrement ezalaki nanu na coulisse bayoki nga nanu ezalaki un certain mardi en fait un certain mardi na koti wana namoni Kakola avandi wana chief na biso yama avandi wana et nakomi pe wana napesi bato tumbo te Olivier a présenté ngabi ye aye kosala test ah na matite Kakola yo animateur na bitenga na chanteur mata po Igo Sente bisinga ah yo lobaka trop po nga na ezaki Igo na otala siko mutu moko oyemba na test mono batie na CD na bi azoyemba mabebo Igo abi ah yo so batio wana esko koka ngabi ah bon nga na loba trop te bino bochanga wana kai bomona kina koka bachenga pe betelo moko wana na imba représentant koka monite soki omoninga na nzela nazolela ngai bolingo na ngai lima kambo koboyanga te to na sengelo wana ah Kakola bi mais oyo interpréter kitoko boyendeni abisinga siko nga nazui yo déjà nazui yo mais lobi foya pokuta na presse na bo me ete na oya Igo abi oyebi pe oyemba ngabi kutu premier jour yo zelaka omona lobi na pe na ye na l'équipe devant de la forêt na yembika même chanson de la forêt abi tozui yo na deuxième équipe to azunga deuxième équipe na kimi nanga na baye nanga na bi niveau nanga deuxième équipe na kimi nanga no vanda jour mona ta boye téléphone nanga sonna na minuit mutu mo abenga na yamba allo mais yo mona na te boye na binani wana chief c'est bon mais yo yaka boye bo ma ele te alobi ka ebele ngana bi bon ça va non yaka mardi
na yepe mardi ba mekisinga ba biloko mususu esimbi nde siko deuxième test obino botala na CD wana wana ezaki siko confirmation na ngai ya première équipe loko wana gimalela beta wana ouais na opesa no ba masala nga bambote masala nga Kevin villageois civilisé na pesi bambote belé donc balobi mboka liputa toujours na temps to rolata yango pour baiser les idées zoya gie ngana linga malela ngana pona tola pana tseleka tovana kino suka liwa Malexa ke na ye ozo comprendre mama ye mama ye no elengi amaye donc voilà quoi la bête lo wana mokile telemi mokile confirmé et voilà ti lelo yango mte sala ingana vanda na tambola bamboko na tambola na sato Mbappé na ba 100 poteaux c'est jour de la semaine et puis voilà. Vous savez combien d'années qu'on a à la maison mère? La maison mère na sali 2 ans kaka na sala ka 2 ans bon pour na ba raison personnelle am suzana lo ba na TVT mais so muta longo esika na longo na nenga bien c'est qu'il y avait un problème au sala ike na sepelate na quitté mais ezate likambango yango nde mutu bosa sondeni donc déjà na pona inzela mususu voilà tuna karuka si totiki pour bi personnel to tuna na zona na tuna na nka ya likambute ke ono basala enga so ndenge nini nde ba mission so raté nga pena za nga bien preuve aneti lelo président nga alinga nga kaka ti lelo na vanda na sebondo na yoka mamba ebisa nga ti lelo ke président nga alinga nga kaka Arnold Mfuma longwa na kimia maambongo eleka ndeti oleka na ote oleka no pe na TVT ofanda na yo susi na nga eza sikoyo na sala carrière mususu c'est-à-dire rien à voir na wenge musique à maison mère ozo comprendre na zo succès te kaka po na utaki wenge musique à maison mère ilo susi na nga eza sikoyo na bunda nga moko donc c'est comme si musicien moko auti dans le néant bino boko mosala ona nko ya solo bino boko mara so wuti na place moko boye oye na ka oleki na sima na ka poka ba ba ka misia na ndi bo cha ka bo mosala ngo bo te nga lingi siko diembela te yo lingi oleka ba tele te yo uti bato bele ba benganga yo lingi uti wenge oza soda ba mo comparer nga na ba masa mususu pe wazo malelo atala kutu vibrator lelo tala kutu kingandi kuna tala kutu yegutu mais yo mwana wera osaba bloka boye ozo ngomona na te bat ba comprendre ka eloni na osala projet ni na osala to pesa ibango moi eloko wana extrait ba bloka wana no leka love na autosena na déclic wana bana poto ba sepe na tellement makasi et nazaki surprise jour mon talibo na digital Congo na émission ya vie na biso na tilo collé na connect bazo lobilanga na yeba yansa kuto courant en fait et kota na ngana internet clip wana donc pour vous dire que nazana moi projet mon osala et puis na ba style la musique mususu oyo na ye nango bat ba comprendre o na ye nango c'est vrai que ba moyen biso tozana na ba producteur te to bundaka biso moko mais to yebike et simba pour moment wana eza moment oyo eza ya biso to raison maman mkesima mais nabi que Léombo ma vraiment Léombo ma mokonde Autriche abaki pena donc loa nga pena nga mutu na tembe ya prouver ngai na ozela sko prouver nga Léombo ma pena ya yo ngo wana penza mokonde Autriche biso yo tozali ici pas tozonga maman mkesima okoti maison mère okoti ya malamu nini omonaki et ma beni no monaki na maison mère. Bon, ya malamu elegaki vraiment ebele. C'est vrai place souvent dit ba mabe sala ezanga te. Mais malamu nde elegaki quoi. Ya malamu ba voyage, to tambola et mankanga ya moko ba biso tout ba Olivier, ba Erkeli, ba master tout tozana bango ba tade de Montikile, ba miel de son, ba ebo à l'hôtel. Vous comprendre? Parce que ngana yemba na ba titan. Hein? Wana na ba titan. Ozo komba mna oloba donc nga na yemba na ba titan mais na ya siko na s'imposa. Ozo comprendre loko wana. Donc yango siko na tala ka siko yo pour mikolo yo na ina idéologie mo boy na diriger musique, idéologie ya Papa Wemba. Ozo comprendre. Donc na yemba tellement na yembi trop tant besoin na auto ko bien te pour na yembi tellement trop na studio donc mais non mobimba na zo yemba kaka.
ya omoni ba pemisa nga lelo babité na pema parce que na diriger musique na obeta na concert moko acoustique on a invité ba bino bozala ba journaliste bozala ebele concert acoustique wana ba découvrir ce capacité artiste hein ba comprendre que moto yo asa mutu mo basara na nete donc après wana nde elo na biso suite fin carpe diem ezobima soki blazer était na maison mais ande ba mission musu basala wa koti sika bazo sale nanu boye ba nyokoli nanu c'est vrai ko les alaki ko les ai makasi parce que je me rappelle encore tant na kota ki sika ezaki po nazo micro au monde attend musu pour ça la guerre problème ozo mona mo ozo sa guerre boye mona mai no erkeli ya botulu mo micro otali na jour moko tuna silikaka en plein air et puis ça net mo makelele ba concert na bino mususu bon to tanga na ba kombo na bango te donc na yebike bino pe bomona ba rando na bino entre bino na ba émission na bino moi to tanga ba concert na yo Gloria Olangi aza yebuta ayana micro na yembala moko mikolo lekaka ayema izipa po no sala ta bonga zaki na scène kamwe yo siliki na podium ezali ba blazage donc il ne peut pas musu ba voyage boye ta musu ba tindi mo na danser za beto mbata yo zaki diba boye pa beto mba wana siko o sa elote o loko bete boye ba simbio on se comprendre donc o sa ba mamo o sa mamo boye donc o sentir que oza bien te wana na ebandeli maintenant on a ko mesana pe comme ay ocheto che donc rolo banangate rolo banangate donc à part de la forêt kakol soit ba vient biso ba doyen ali wana ndi otika mais le reste rien le reste pena elote to pe ke na ba podium na bino wana bakanga ba voix yo bakanga voix te bon nga tiko kanga voix te parce que bon nga na kwa bina biloko wana te bien bravo okanga wana te nga na kwa na biloko wana te na yebi pete sali mandé ni en fait mais nga na yebi siko na za kasir na yebi ke so na za kasir boy ndé na travailler trop lobby na semaine mo mandé na travailler trop ya on te sali ke na za na kasir mais en dehors de ça na yebi te ba magicien pe ba na bango neti biso to beta ngati na ke na maison mais on a sala magie te en fait mais soki mutu azaki na yebi pete ke ba magicien ba la wana parce que boy rason assemblée moi c'est maman pasteur biso to yebi donc na limite ke ba magicien ba na podium na ye mais so pe mutu mutema mabe aye na magie na ye amekanga se ke na longa ga ye voilà ici pas ou ta maison mais c'est vrai comment na ne ba bande kona ba longo pona minute équipe musuza wana ba o pona okutaka bango tout bazate comment na ba longo pona yo eza dû ya nini bon mutu ayebi raison na ye alongolaki parce que nga nazaki na nte air bango pe bazolongwa omoni nayebi ke Merlin Bouton kuta longa liboso na nga na yeko longwa et Bercy alonga liboso na nga Merlin Bouton akei et nga na yeko kende et puis voilà na sima na nga na yoka batade bakei ba lobeso bake tout le monde ba Erkeli ba Olivier ba na occupé mikolo nkale pa ozokende miel de son nani et bo alotin et wana kutu vie na nga tozaka na etro donc te tozaka bien miel te autre monde na to Olivier kutu pe Olivier ko pire munanga yi tozala trop mais sauf que ba mususu nde lobeso pe to monana lobeso pe to monana rato komanaka miel de son to komanaka dernièrement je crois parce que yi pe tant azaki kuna to ndo komana na trop te ozomona mais tozala na biso bien kolongwa na bango et bon en fait izaka mutu na mutu ayebi pourquoi alongwa na yebi te c'est dit à quoi ok c'est ça na bien mutu ayebi te nga pena na pesa bureau faute te na pesa mutu mo faute te ni président oui rason mais problème na nga ezaka ke ngai moko na zaki na ba problème personnel oyo tamusu acte moko boyelekaki et sepeli sa nga te na bulaki on a bandenge moko ya on a se retirer na se retirer na nga peta on a se retirer po ti lelo yoka ngati lelo ba benganga batuna nga pourquoi est-ce que olongwa problème ngo ezaka nini ozo comprendre mais bateau mususu to zaina bango na yebisa bango pourquoi na longwa
na longwaki autant so acte boy na sepela na ngote mais si déjà na kendaki déjà si na yena na nga déjà donc mais parler en nango bien ouais rason na za bien preuve année yo na micro na to na ezipo ya na ngote oui ba ngate mais ouais rason grâce à ouais rason lelo yo ba découvrir nga partout dans le monde lelo na koma ya moso na vandi boye bazo benganga par-ci par-là na voyage na okende boye bazo yambanga ozomona bazo yambanga bazo sepela nanga nyonso bazo malgré naza boye nazo travailler nazo mona na te na média mais bato bazo encourager nga pourquoi bayebi ke naza pion ozo comprendre bayebi ke na pion grâce à ouais rason donc qu'est-ce que ça nango bien mais bana mai peut-être pe bango ba mona pe ngonga na bango ekoki mutu to bendana ngonga pe ekoki biso pe to sali trop neti nga moi 2 ans ça ki wana mona ina sala déjà donc voilà lelo pe bana mai mususu ba wana ba bonne chance ba continuer chemin mais wera otika la wera voilà. Merci beaucoup. Bambote lisusu na sayon siona na doche pembele vraiment jogo bambote na yango wana izipa na génération oyo 4e génération bien on 4e génération ou 5e génération ba Ferré ba Fabregas 5e génération na ndenge yebi musique na qualité na yo yebeli musique nani penzo mona ka sala musique na yebi vient absolu Fali Poupa pena ba coup de chapeau donc na yebi si yo so moni awa oyeba te so bimili banda nde o comprendre que donc na yebi te quoi neti ngai côté muso na utaki ba sepe na ngaka pona Fali bambonga kaka ebele kaka ya Afrique babidjan ngana kena bidjan yoka toyina concert mona Côte d'Ivoire bato baotuna nga outi kini mboka bafali Poupa o comprendre donc ça dit mpona ngai vie wana en tout cas aza mutu moboye tokoyokelaki motema mabe te na Congo naomona dernièrement en tout cas eloko ezokamwisa bato dernièrement naototala awa na comment donc bato to babeta musique na bango bien bavie na biso bafaire egola baza bon chanteur artiste azo défendre mpe mboka na ye baartiste ebele mpe bazobeta musique na bango bien toomona yango lelo mais Fali Poupa lelo naomona no bamambo ebele so mpe mwasi na ye bakoma kota bavie privé na ye mambo ebele bazoluka kaka baatteindre ye mpo kaka badestabilize ye eza mawa mpona biso bacongolais nga sikoyo namona bato abomi te mabe mpo nayebi ke nga mpe lobi na nga ezalaka bongo naza parmi bameilleur nga nayebi ke naza parmi bameilleur ya lobi kala mingi te bato bakomprendre ke nzoka nde ezalaka boye ngoni biso to ba intellectuel yo tangi na ifasik oye izipa to ba intellectuel faut tozala na ndenge na biso na plan na biso ya kosalela makambo ozo comprendre on peut pas faire comme tout le monde donc c'est un peu ça vient na biso Fali Poupa ba coup de chapeau lelo tozomona congolais ya kin o azoteka musique libanda o azobeta ba concert plein na mboka libanda na Afrique tomona ba concert ebele ba vie na biso ba artiste congolais ba betaka aki Abidjan ta muso beta na moi salle moi moke ta muso pe na moi fête ozo comprendre mais yete OK na Benin na mboka masala nga Kevin villageois civilisé o ka pena musique a Fali ezo beta ezo cartonné fallait obeta na Benin au moni stade plein salle plein il faut ta bon azam tout mo c'est un homme à féliciter quand même zuta mingi na Fali Poupa na moni po ngoko ta na carré na te pour ngai na uti na tamboli trop libanda en fait na yebi siko qui est ce monsieur ils ont mambo kota na carré te nazomona siko biso ba congolais niveau tozo réfléchir na ndenge moko ezalaka te so babi ke o se prétendre américain mabe to mala bon na yebi te muto oyo ya koloba ke ya zo se prétendre américain amoni na nini en fait est-ce que papa Wemba beta musique à Walte abeta yango Arnold Fuma ba congolais to tika eloko wana eza na sens te preuve ane biso toko finga ep to bika aza na artiste moko boye azo rêver boye pero nango biso to landi esusu au monde ke to mi fingi ka biso moko pour preuve ane ba wana nyonso wana bazoloba mabe na ye ba bazoyimba na ba français bazoyimba pe na ba langue donc ça n'a importance te quoi
travaillons nde tolobaka to travailler biso mo to travailler to luka to bimisa musique na biso po lelo ba Davido ba gagner biso pamba kaka boye tala ba nani master ba techno ba masa na biso ba génération na biso pourquoi ce ko ba leki biso pone po bazak na ki motema mabe o biso tozana ngote to ko ba vina biso ba Koffi Olomide faut pesa la bango ba éloge ba Werason vous comprenez ba JB Piana vous comprendre donc faut congolais faut longola ki motema mabe wana mentalité wana et ça bino biso ba jeune obimino ka dans les villes ndo finga vie moko boyo affronter bani te po musique na yosuka ka awa tamusuka na bene ba bateki yo finga kai on comprend awa ka biso to yebi na communauté congolaise tozala na ba poto oyo ba pesa biso mutu makasi ke finga bude boye ka na bango na Belgique ngo ba congolais so tuni kaka camerounais moko baza na Belgique tuni oyebi ki intel a finga intel te na ebite ozomona ya na sens te voilà vraiment agence c'est kala moko en Allemagne vraiment on appelle j'insiste agence c'est kala moko en Allemagne agence ya Titi de Bundes Export. Il y avait un Umberto Titi, vraiment, on a évité à confondre. Ah, tu vois, ce que les agence, il y a un biloko à partir à Poto et non kina wa na 15 2 semaines ka biloko vraiment on a évité venanga Didier Masaya, motema ya Bénédicte, ce mo batalon on a blora bien on est allé vraiment tindo na agence Titi de Bundes Export pas venanga direct na ozongo vraiment na 2 semaines ka biloko ko mais vraiment merci. Nana surtout bosale la ngai. Nazongeli suizipa siko tolongo na makambo kala to comme siko na makambo na yo moko oseli ba voyage na yo ba voyage comme siko okine ba projet za ni makambo siko za ndé bon projet za d'abord tant to bandaki comment to bandaki na bana projet nanga oyo na ngai na travailler en collaboration na maison moko izaki ya vie nanga moko mais simba qui était entre biso mbale yango moni biloko wana clip wana autosana des plis qui bimai nango promotionnel et puis voilà mais sikoyo toza na projet moko toza nango toza na ngamoko même moral ici pas même moral musique ezali déjà to silisi statut nango mobimba pona produire na biso moko ozomona tozo travailler en collaboration na ba maison mosusu ya libanda mboka et déjà single moko ezobima a baiser des Jida parce que naza mwana Congo na banda na rumba naza na orchestre bana kala na New Vision espace New Vision awa na Niangui en face à Daniela donc na répéta wana chaque mardi et vendredi naza wana mais mikolo na retaki ba séance répétitive pourquoi parce que moi ba yo ebika maman ba studio bani et puis il faut na beta pe moi faut tour mon boye na geta la pe yo ebika fa moi faut tour mon boye na geta la pe mère quoi donc na cadre karaté na geta la pe mère donc na cadre na PC ba mbote belé place azali donc yepe na za mère quoi na osité kombo na été po boluka na ngai sayon sio na ote koloba na ngai avant-hier alobi pona ni ntongo poser ba mise ba question botuna ba vie privée na binote ba vie privée na bango te balingaka te omone bande déjà miso ba boye mais biso to lingaka te ba vie privée na bango abala bota azana bana o tepe na bana mapasa na ba mibale naza ba mbale et puis naza pe yanga o azala na mutema na nga azana balugete te mbongo te bolingo za nango beauté te za nango charisme te azala na nga po nalinga na nga te po ba dérangement wana sala pe bien te mais il faut na voyager kala minute na ke kuta to ke vana na to passer moi vacances moko il y a bien pour so na c'est son boulot na ebike nde naza awa na oluka nde makambo pour oyo ko servir biso lobby donc na PC bambote belé donc ye na benga MN ye mo wa yebi donc MDN vous comprenez na PC bambote belé donc na PC ba vie na nga ba Didi Mizulu bambote belé baiser des Jida ouais baiser des Jida donc pourquoi baiser des Jida tout le monde a yebi yango
baiser des Jida ba trahison ils ont la kati et puis to senga nde siko to boyi siko baiser des Jida to boyi yango to boyi baiser des Jida to pesa nga pena baiser ya solo pour pesa nga baiser des Jida pour teka nga un jour vous comprenez au singa po o chubanga faux donc eza rumba moya bien bat ba yo kango et na s'inspirer na papa Lutumba en fait donc na s'inspirer na ye na rumba wana ils a tellement kitoko en fait ils a kitoko voilà te single les anzim moko single les anzim moko ya yango nde mutu nazo démarrer na lo wana za mwana Congo après single wana nde na yo lancer générique générique nanga comme non vigilance mais ça tellement dégâts il y a makasi ya osana te donc et générique on est à 3 minutes à pamba mais ça dégâts même to boire te masa nanga animateur nanga comme to boire comme on est anti baga bitumba yepeka izipa ipo utika makwandu te oui te yepe ya taper izipa ya pe maison mère et ba série qui masa nanga onani Bercy mwana alongwaka yepe mtando sala intérim na voilà yi mtako animé na ata générique on a déjà tout ça ba travaux donc j'espère si tout va bien calamité toi aussi ça toi nandia y pas JPKis avant o mekela o ça la moins extrait ya baiser de Judas donc ça mon qui ne lengi non ya maison mère mon qui nzimbo yemba ki Simon Kibukidi je crois Simon Kibukidi amour ezanta kave nazalaka mbamba na bolingo Simon po naza medaye na paku ya bolingo na ye nalonga bitumba bagera 40-45 balbitre bamanda bamela sifflet moye na beta ikeleve soki na beti ba sopi boule heureusement ba supporters ba beti yango oliga yango kaka wana siko mutalinga yango mingi douce kanda na pese bambote ebele po vocal wana na yebisi yo ezalaki eloko na ngai liboso anga na nti toyebi yango te nakotina zando nasomba bolingo namoni bolingo oyo ekokani na yo te bebe nga na moyiba ninga na nga na oyo yo bayeba mabenga nasali yo sheri limisa ngai ye ozo comprendre nayebi ke bato ebele basepeli bao bayebi biso non bayebi biso te bora avoir bo apprécier na bino kaka donc bozela baiser de Judas ezoya zala epa na nga lokola crédit nga tivaka yo chaque jour nalima vungu po nazwaka bamegabaite donc nayembi danger quoi encore eloko na yo moko na biso naemaka mpe nakomataka bapublication ya basentima ya love na biso ame donc nayembi mpe na danger bato bakosepela nango nayembi mpe babiloko molongo bapapa emarenga lokola voiture kodwinga na boulevard ya bolingo noa mede donc nayembi mama bato bakocomprendre baminere mpena kosakana te vraiment personnellement topesi bon courage merci beaucoup na part na nga na ya mokolo site na biso vraiment topesaka ba courage toyebi mokili yango eza ya motu nyonso yo moko ndenge omonelaka ndenge otia libaya na yo na confiance na yo moko yebi ke osala mosala no bien ekosimba nayebi ke Jean-Paul Aloma vraiment 5 étoiles azolanda vraiment makambo ndenge ezokende puis Félix Mavakala na Moncton na Canada mpe mpe azolanda kaka Sandrine Mongoza vraiment nde boyebi kana ebomesana na nga awa nde bomesana na nga nde awa sikoyo botalanga par-ci par-là lisusu te ngai vraiment na Congo Direct TV Congo Direct TV donc en tout cas yepe aza moto akofélicité parce que yepe atie libaya na ndenge na ye parce que mokili eza ya motu tu donc Congo Direct TV tolandaka site oyo makambo eza nde awa place Sandrine baali donc vraiment eza nini émission comme dia na suka baprogramme na yo nyonso ouais baprogramme na ngai eza donc bana kini bana partout dans le monde bana mikili baolanda nga donc nayebisi bango kaka ke baretenir kala mingi te baiser des obima nde naza na kini avant nasala mwa so moko ya moke donc mpo na kopréparele bango suite fin ya carpe diem place bakokuta bavigilance nzambe babololo
Il y a un titre de chanson Bololo. Donc, on va comprendre. Donc, la bête sur l'Afro Congo, mais ils ont des gars. Ils ont des featuring, mais nanu to koti nango te en fait. Mais ba featuring eza. Auto ça ina pomba ezaki annonce nango. Auto ça qui love, nzembo ya papa Martin Kanda, maman Rifil donc on ezaki annonce nango. Mais est-ce que ba featuring pezali ezali. Si tout va bien, bat ba omona to bombit. Comme on a comprendre que non, nana moi featuring mon boy. Il y a makasi donc nana moi featuring moi ya makasi ba tout pe ba osepela nango. Et puis pour y mutona na yembani aza vraiment donc na ebité quoi. Aza au sommet. Donc bat déjà ba comprendre. Donc pour mes yango wana. Mais mingi bazela ka carpe diem ndenge zoya na pesi na singelo bat ba ozela baiser les jida. Na pesi vient nga Didi Mizolo ambote bila zolandanga na Paris na Bosanité conseil sao Mireille de Nascimento na pesi ba mbote ebele place azali moninga timba moseye to bana London na Tongo de Nascimento pesi ba mbote ebele na Bosanité masanga Kevin villageois civilisé na pesi ba mbote et ba vient nga tout o ba soutenir nga na pesi moto ya masanga Amelia Dembo na Luanda Masana Junior Kimbungu na pesi bambote belé ba staff nanga tout Amédée Mackenzie pesi bambote Poutine masana donc ye mikolo na obenge Poutine abom na ye muto arisi ye aza blague te na pesi moto na dadi mavungu vungu le tilelo na ozelaka masolo nanga na pesi mbote na petite nanga belva mavungu na Luanda et na pesi bambote baza tellement ebelé Arnold Nfouma. Vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. On a besoin de copier ça, papa Claude Capé, la beauté vraiment. Si on a 5 sur ça, ma bé vraiment, t'as la qualité aux oya. On a fait une beauté vraiment. Ma mère Anine Tima beauté, ma beauté belle, c'est Bozali. Nous sommes à la fin de cette émission. Je remercie mon boss Arnon Vouma, Megapixel. Je remercie Soussou. Soyez bon, on a vraiment image bien au besoin, on a fait son bien au Boroyoka. Ils ont grâce à Génoir na tout n'arrête toujours sur Génoir et l'ingolo banini mais azo compliqué azo expliquer ngato sur l'ingolo banini mais Génoir bikoma na PC vraiment pas merci bien na ninge chaque jour tout toujours pour nous c'est la nous musala vraiment na PC coordonne ba merci belé toujours et puis na ba félicitations à musala zo sala malamu tout le monde à très prochainement na numéro mususu bye.